Ko sina bimi nango etika nango ka awa na bandola tango pona nga na mona kiango ki moyibite na lobaki loko na bimi nango na ndenga ki moyibite je ne savais na ye komi mona nazo tambola na nzela banzinzi bazolanda nga na mutu na momo banzinzi babande kolanda nga na lati même periko na zwaki na magasin omoni soki mutu azo tambola na eloko epola ndenge banzinzi balandaka ye banzinzi bazingi nga na mutu na lobi koto seke solo ezengo banzinzi bazozinga nga place nyonso nazokende banzinzi bazolanda nga et le Seigneur a considéré kiango comme vol nazalaki obligé okende kozongisa perike wana mais bien aimé dans le Seigneur nakebisa patron nanga tala lolenge salamaki na bimaki na perike alobi non ngai tango na fongoli magasin nanga na ebisaki nzambe moto nyonso koyibanga o akozelo ko sanke na pesa ye makambo nyonso ezala bloqué nzamba monaki etamboleli nanga talaki motema nanga selonga lokola moto na ebaki ke na yibite na zui mais nzamba considéraki yango vol amonaki na toucher ba chose dévouée par interdit et tant que sa servante Shalom, shalom peuple de Dieu. Bisika nyonso bozolanda biso, vraiment que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nasepelaka koloba lokola David, que sont l'Éternel Dieu qui nous protégea. Bien-aimé soki nzamba lobi atika kobatela biso ndenga na yo tobengami bibembe. Soki nzamba lobi atika ko protéger biso des mondes de ténèbres ici et dévorer biso. Lolenga zo ebisa Pierre, réveille-toi, Satan t'a réclamé toute la nuit. Alinga ki a roulé lokola pâte ya froment. Menga ina sambeli pona yo. Na éviter ce qu'on veut comprendre sikawana. L'Éternel Dieu était capable de couper sa ordre na Satan a kende moshika pe akei. Mais azo bisa Pierre nga na sambeli pona yo. Elingi koloba ete aussi longtemps aux Nzambe, Satan a kobanda toujours corrodé tout autour ya vie na yo pona koluka ko désorienter yo. Parce que Dieu est avec toi, Satan aussi sera là. Satan aussi est là à continuer kozala wana pona koluka ko désorienter vie na yo na nzela na Nzambe tolobi amen. Oui peuple de Dieu na linga koloba verso mingi comme David a sa fuite devant Absalom. Là nous sommes dans le livre des Psaumes chapitre 3 le verset 1er. David azoloba ô Éternel, totangelongo, j'aime lire la Bible. J'aime Jésus, l'Éternel Dieu merveilleux. Nalinga Yesu mingi po makambo salelanga muto akosalanga azate soki ete kati na vinanga. Psaume chapitre 3 le verset 1er yoka David mambozo ebisa Nzambe. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, j'écris à l'Éternel et tu me réponds. De sa montagne sainte, il me couche. De sa montagne sainte, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiège de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu y es. Car tu frappes à la joue
tous mes ennemis qui brisent les dents des méchants. Les salis est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Wana David azoki mamwana na ye Absalom. Azo bisanzambe banguna nanga bazebele tala ndenge basangane ebele pona koluka ko détruire nga mais toi Éternel tu es ma force. Eza lolenge pona yo mwana na Nzambe. Olo bakatango nyonso ebisaka Nzambe lo soko la muki na pongi. Oebisie tu es ma force, tu es ma gloire, tu es mon bouclier et tu relèves ma tête. Ya lingaka muto à reconnaître oh ya zali pour que ya sale la yotolobi amen. Alors sans plus tarder na lingo kangami sobisi ke zwami yo tokende ko recommander sort na biso epai na Nzambe. Lolenge David azoloba na Psaume chapitre 37 les versets 4 à 5. Alobi recommande ton sort à l'Éternel, mais à lui la confiance et il agira. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, c'est-à-dire yebisa Nzambe ba problème na yo. O explica pa bato batonga yo, bachola yo, baseka yo, babendana na kwamba bandi kotuka yo. Mais à lui la confiance. Tango recommandé sort, tia elika epai na ye et il agira. Amen. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es roi. Nzambe na mokola lelo na préféré na tombola yo Seigneur. Bible zolo batango boko tombola mwana na motonde boko yeba o ya zali. Seigneur to préféré to tombola yo poto mona grandeur na yo na bomo ina biso. Na tomboli yo po na visitation na yo na bomo ya libota oyo. Na elevo po na opportunité e kangama ki yo fongoli. Na pesi yo merci po na guérison accordée na libota moko. Na tomboli yo po na stabilité o pesi na vie moto moko azanga ki esika. Ya wona matisi yo po to kausi pa ma ya miso. Ya moto moko bandaki kolela na kati etangaki nanu te o esue yango enfin ke banguna na yeba mona yango te na miso na ye na tomboli o parce que yo lala kate pona kokengela libota na yo. Il est écrit tu es celui qui ne somnole ni ne dort. Seigneur, nous te disons merci pour tes bienfaits, nous te levons et nous disons ensemble gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur Mokola Lelo, Nalingito partagé sur un thème intitulé Les interdits de Dieu. Nalingito lobela mama na likabo moko o epesami na kombo ya les interdits de Dieu. Bien aimé Nalingito kenena nous ko définir interdit pour que bana Nzambe sika bazaba comprendre. C'est quoi un interdit? Interdit est juste non autorisé. C'est-à-dire, au pesameli autorisation te au sala. Donc, yo koki koleka, yo ndo zawana, okoki jamais kolia mbisi ya mai. Nde batu mususu ba pesaka importance na bokoko. Kengande na libota na biso tolia kambisi ya mai te. Wana eza selon clan na biso, eza interdit na mwasi na famille na biso, akende kolongola zemi. Eza interdit na libota na biso, mwasi akende kobota avant que ba balaye. C'est-à-dire, eza non autorisé. Et bien aimé dans le Seigneur, na mokola leo to kolobela les interdits de Dieu. Les non autorisés de Dieu. Babiloko onzamba pekisa na bana na yeba simbate. Biloko onzamba pekisa na ba oya yeba kende ko simbate. Parce que moi na nzambe nyoso wa bengami na nzambe azalaka na ba interdit na ye. Onzamba pekisa eke yoko ki kolekela na nzela ote. Lokolo ye pa inango nziminga lokola mokonzi pe mobikisi. Okoki lisusu kozongela na nzela ozalaki kalate tolobi amen. Bien aimé dans le Seigneur, na lingaka mingi kopesa exemple na nga moko. Ezalaki na moment moko na bande koteka na magasin ya bakabelo ya basuki ya basi. Et na bande koteka ba mèche. Tango to bande kokota soko e musala na tongo pour que au travailler. Et bande ko arriver soki bokoti, il faut bozana basuki naturel na mutu parce que tango bokokota na magasin bozoteka, bokozo ba sorti ya bakabelo bokuti, bolati ne mitu ezala comme publicité bozo sala. Soki client apprécieux na mutu na yo okoti na kaso bimbo na kato bimisi otekelié. Et nini yaki ko sala mamwana na Nzambe na kendaki na tongo moko nalati kabelo moko ya milai. Tango to komi 12h na yeko changer na tie coupe carré. Na moment na tiaki yango na yeko zo appel babengi nga moto moko abande ko se sentir bien te. Et fallait nga na kendo prier pour na ye.
Bien aimé dans le Seigneur, fallait arrêter Moussala pour que nous prier pour la personne qui est malade. Na se changer na bosani ke nazaki na coupe carré wana na mutu na bimi na magasin na komi na prier pour na mutu na fandi et na ko se rendre compte na bosani ko tika suki ya musala na bien non et ça peut musala na nga na salaka loko esi na bimi na ngo etika na ngo ka awa na bandola tango pona nga na mona ki yango ki moyibite na lobaki eze loko na bimi na ngo na ndenga ki moyibite je ne savais pas. Eza erreur ese salami etikala na bandola tango ou bien aimé lobi na ke musala na sali e na ye kozonga na butu na lali nzamba ye koloba na nga na vision na ye komi mona nazotambola na nzela bandinzi bazolanda nga na mutu na momo bandinzi babande kolanda nga na lati même periko nazwaki na magasin omoni soki mutu azotambola na eloko epola ndenge bandinzi balandaka ye bandinzi bazingi nga na mutu na lobi koto seke solo ezengo bandinzi bazozinga nga place nyonso nazokende bandinzi bazolandanga et le Seigneur a yebisinga eloko lati na mutu et sepeli singa te parce que yo zayanga okoki jamais kozwa eloko sans autorisation à mutu c'est-à-dire au toucher ma chose dévouée par interdit. Et tant qu'un enfant de Dieu, papa nanga Yesu Masi a considéré qu'il y a comme vol. Nazala qui obligé au kende kozongi sa perruque wana. Mais bien aimé dans le Seigneur na kebi sa patron nanga, tala lolenge salama ki na bima ki na perruque, alobi non. Ngai tango na fongoli magasin nanga, na ebisaki nzambe moto nyonso ko yibanga, o akozelo ko sanke na pesa ye makambu nyonso ezala bloqué. Nzamba monaki etamboleli nanga tala ki motema nanga. Selonga lokola moto na ebaki ke na yibite na zui, mais nzamba considéra ki yango vol. Amonaki na touché ba chose dévouée par interdit et tant que sa servante. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, on a pas si exemple, on a pour pousser au comprendre. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 7, le verset 12. La lingua fongola Biblia anayobisi kezwamiyo. Josué, chapitre 7. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 7, le verset 12. Je lis au nom de Jésus. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils pas résister à leurs ennemis et ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils ont sous interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, na lingina bandela pour la meilleure compréhension, aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Nalingi totanga lisusu Josué chapitre 6, le verset 18. Josué chapitre 6, le verset 18. Je lis au nom de Jésus. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez les camps d'Israël à interdit et vous y jetteriez le trouble. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, hier soir, bisaba na Israël, que nazana bino lisusu elongote, Pebo kozala lisusu na makasi liboso banguna na binote parce que bo simbi ba chose dévouée par interdit. Na Josué 6 le verset 18. Alobi on a personne pesa bango ba ordre. Na kozala na bino aussi longtemps boko simba ba chose dévouée par interdit. Bien-aimés dans le Seigneur. Et peuple Israël wana babanda ki kotambola na marche na Nzambe. Parce que Nzamba zalaki na bango elongo. Ayebishi Josué, ne crains rien. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est-à-dire, tant que Nzamba poni Josué a succédé à la place de Moïse et tant que guide du peuple à Israël pour que bako na terre promise. Alors baki na ye azana bango elongo. Mais après ça qui bango d'instruction.
que ba simba ba chose dévouée par interdite. Na moment où ba komaki na mboka ya Ai pour que ba bunda na mboka lokola Ai. Longo bango lokola bato Josué alobi mboka mokie lokola Ai toko bunda bango même ata 3000 personnes toko beta bango même 300 personnes toko beta bango bamboka minene to bundi kutu to longi bongo mboka ya mokie lokola Ai. Or nzamba pesa ki bango ba instruction bakota na mboka na baboma ba beta ba panza mais ba simba biloko moko te bakokuta na mboka wana na kokoma bakomi na mboka Ai parce que zalaki mboka moko mokie me kitoko aka ake koyiba boîte ya or a bombi yango et bien na moment bazo bunda mboka moke lokola Ai et beta Israël lokola motomoko. La Bible dit Josué se prosterna du matin au soir azo lelela nzamba zo yebisaye Seigneur éternel, soki bamboka minene to bundi to longi pe to beti bango, ba prendre ke mboka mukie lokola Ai et longi peuple na yo Israël. Seigneur ekozala soni pona kombo na yo. Ba koloba nini kombo na yo ekocholama. Nzamba zo ebisa Josué, lève-toi. Israël a péché. Israël a transgressé mon alliance. Israël a touché les choses dévouées par interdit. Nzamba loba ki na bango ba yiba te ba simba te ba simbi biloko nzamba pekisa ki bango. Or moto a désobéissaka na ordre na nzambe nzamba tika kaye asala oya lingi pe a se détachaka na ye tolobi amen. J'aimerais qu'on lise Juges chapitre 13 le verset 5. Nous sommes dans le livre des Juges chapitre 13 le verset 5. Juges 13 le verset 5. Juges chapitre 13 le verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu. De le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistins. Bien aimé, moi na maman ou a commis na zemi, nzamba pesie ba instruction, wana na zolo be la maman na Samson. Apesi ba instruction alobi kobota mwana mobali mais mwana wana mobali gilete kolekaka na mutu na yete parce que ye mutu akozala moto akodélivrer peuple à Israël na maboko ba Philistin tolobi amen sala bobisi ke zomi yoloba amen pe kobota ma ya Samson zalaki na makasi o moto moko ta zalaki na ngona mboka na ye e abandaki même kobunda na lion zo panza lion. Et bandaki kolekila ba Philistin moto makasi bonanu to mona yete awuti wapi abimeli wapi o azolonga biso azobeta biso lokola moto moko liboso a Samson ba Israélite ba bande kokoka kopusa na te Samson mama na ya lobaki na ye secret ya makasi na yo eza na suki na yo pe okotikalaka kokata suki na yo te. Or peuple ba Philistin ba préparaki mwasi moko na kombo ya Delila batindaki a séduire Samson, pe Delila ya kokoma mwasi ya Samson. Mission ya Delila na vie ya Samson, ezalaki etaye ba secret ya makasi ya Samson. Bien-aimé dans le Seigneur, oyebite batoni ni baza zinga na yo. Bite nini ba yela pourquoi baza pembeni na yo yango pona mwana nzambe nyonso azolandanga salaka mingi sujet de prière oyo lobaka na nzambe orientenga lobelanga talisanga identité et entourage nanga parce qu'il est écrit un peuple sans révélation c'est un peuple sans frein moto atambusaka vi na ye sans orientation na nzambe atutanaka na mir azindaka na bibale akweyaka na moto mais suka za orienté na nguya molimo santu atako nzamba lobi nekende na droite moto ezakuna akosotise moto pe akozika te sala boloba amen. Il est capable de t'orienter avec sa voix. Les choses dévouées par interdit. Bien aimé pona yo motozo yolandanga na bandeli kolobate motozo lobela les interdits de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, na Juge chapitre 16 le verset 17. Samson ayaki ko dévoiler secret ya makasi na ye pa ya Delila penzambe Bible zoloba l'esprit de Dieu qui tend
Moli monanzambe kita kikati na Samson. Pourquoi? Parce que Samson a touché ma chose dévouée par interdit. Bien aimé dans le Seigneur. Les locaux à la victime. Ozobi kanalibala obato bazo envié yozo roulé carrosse. Ozobi ka une vie merveilleuse mais moi na zate. Parce que o touché ma chose dévouée par interdit. Okenda ku avorter. Bien aimé, pourquoi sopa ki makila? Oeba ki etezali sumu mosala ki yango. Pourquoi oboma ki moto? Peut-être lelo na bombo inayo makambo ezo simbate. Obimana moto moko yiba ba bien na ye. Okenda ko yiba étant qu'un enfant de Dieu, selon les 10 commandements, il est écrit ne volez pas. Pona nini oyiba ki? Pourquoi tu as touché les choses dévouées par interdit? Pona nini osali volonté na Nzambe te? Bien aimé, Nzamba orienta ki yo. Okenda ki kosenga orientation ko ute pa ina Nzambe. Otuni Nzambe liboso na nga naza na 3 propositions. Seigneur mibali misato baye pour ke babalanga. Na lingi orientenga. Pe Nzamba lobaki na yo kende na nzela ya boye. Yo lobi tena kende kotali se pa to ba monaka. O balobaka fongola maboko totala ba ligne ya maboko na yo. Au toucher ma chose dévouée par interdit. Au kota kinda kwanganga. Or, il est écrit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit, il aimera un et haïra l'autre. Mais yo ke kosangi sanzambe na ona banzamba mikie mikie. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Pona nino toucher ma chose dévouée par interdit. Bien aimé Nzamba lobaki na yo sale la yete ali loba na Nzambe. Kokende ko sala mankionate o escroquer batu pour que ozwa mbongo. Mais Nzamba teli kabo ya prophétie kati na yo o komi ko escroquer ango batu. O toucher ma chose dévouée par interdit. Nzambe atiki ondenga tika ki Saoul. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, les choses dévouées par interdit. Bishiko zoyo kanga pozo landanga, mwana nzambe nyonso zala kana ben interdit. Na lingo zonga na bomoto na yo, oye bisanga ben interdit ni no nzamba pesa yo. Okenda ko simba pe obebisa alliance na yo na nzambe. Shiko na lingo zonga na sama kolo na Yesu. Parce que peuple à Israël bazonga ki. Tango nzamba répondaki ki Josué, Akan akendaki ko simba ba chose dévouée par interdit, pe bakendaki ko lapider Akan, Nzambe na bikeke, akendaki ko bundela Israël, pe babetaki Madia, babetaki ayi lokola moto moko. Na lingi Nzamba pesa yo makasi ozongela ye, liloba o Nzamba tsaki kati na ngana partager na biso, yango wana, que mon Dieu te bénisse. Tikanzambalola apambola yo. Seigneur, je te rends grâce pour cette parole. Ouais, continuité mayabana na yo et délivrer pe kango lilibota na yo. Tika ete wa yo ki andimi kotia na misala. O bénir non seulement ye mena libota na ye mobimba. Ba o babanda ki kotambola selon marche na yo te bazonga na nzela na yo. Ba to ba simba ki ba chose dévouée par interdit. Le kola ba reconnaître tant que les papas les plus responsables limbisa libota na yo. To bondeli bo le kola motomoko. Tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. On se revoit à la prochaine édition. Abonnez-vous massivement sur Basse Média Télévision et découvrez de très bonnes choses dans le Seigneur. La chaîne à laquelle nous parlons concernant notre Dieu Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas dessus. En tout cas, vous allez dessus. Je vous rassure que vous allez décider. Ici, on parle que de la vérité. On parle que de la vérité. On parle que de la vérité, rien que la vérité. En vérité, je vous l'ai dit, abonnez-vous massivement, et vous ne serez pas déçus. En tout cas, beaucoup c'est là parce que yesozo tikala nzambe, yesozo zolokumu, yesozo mata, yesozo tombwama, awa tozo lobelande kombo na Yesu, sans flatterie, sans épices et sans soki pilipili na mungwa, mais tozo lobelande bo solo mekati na Yesu. En tout cas, abonnez-vous et vous ne serez pas déçus avec votre humble servante de Dieu, la sœur Priska Mbouzi. Vous ne serez jamais déçus parce que l'Éternel reste roi. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.